na poto bandimi yango Thierry Finit na pointe balobi site elengi CL News tokolanda yango tokoyoka benfo ya kitoko makambo ya sika kolamba ya sika nyonso tu ya sika oh naleli mama Christelle sita makasi elengi Te bandeko balandi CN News TV mon pepe ya sika ndenge balobaka bolela na baye baza kolela ezalaka esengo mingi kokende na ndako ya matanga keki ndako ya feti lelo toza précisément na commune ya Kalamu na quartier Kimbangu toye ko consoler moko ya biso ya enceinte Grevi Futila liebo toye ko consoler na famille na mo libota na mo bimba parce que auti ko perdre maman naye maman Julienne Souki si je me trompe pas ndera pardon qui corps ebimi lelo yango tokiti potozwa avis ya famille ya population ya batinoso par rapport ya matanga oyo tolanda papa tokoyeba ozana ni na famille oyo bon naza moko ya moto azaka na maison mais na ebani na papa Grevi Futila na kontika ya winge quoi. Papa tonte ba impression na yo par rapport à liwe ya maman Jean maman Julienne au tikoti kabiso. Bon maman azaki na batu tout bien azako sola na biso tout bien bon to vanda kine na quartier aza maman mo boboto na ndenge to perdre déjà maman boye eza pasi mingi na mutema donc mingi ya koloba pena comme tel ezaka pasi pe souci pe mawa de kambo ekomeli déjà Grevi Futila oyo eza makambo boye nzambe ka muta souhaita kiango bon eza makambo boye na ndenge ya piribul ya kosalaka mutema rokita ya koconsoler azalaka calme na compte ya biso moko libota ya wenge maison mère Werason. Bon, quelques témoignages par rapport à la maman. Quelques témoignages c'est ça que maman saki bien na quartier oyo abanda solana batu nyonso bien maman mo boboto ayamba batu avec accueil bon minga roloba yo ebikaka minga roloba peneza te bon asuki na wana. Merci beaucoup. Ouais, c'est vraiment gentil dit ça.
Vertitez l'ingénieur. Il était comment l'ingénieur?
Seigneur maloba na yezali kokokisama ngangu tikete pandeli kino kutu kino lobi maso bandeka na kimia Seigneur tozali kolela katikana yasolo yondo biete soko bosengi na bosolo oyo bino bokosenga na koyoka na kosala na bino nyonso tikete Seigneur tozali kosenga kaka kini Ma villa. Ma vinga, oza moko membre de famille. Oui, on a couffé à ça, maman Nabiso. C'est ma tante, oui. C'est ta tante. A couffé na âge. Bon, elle a la soixantaine passée. Hein. Elle est autour de 62-69 ans. Papa, tonton a l'impression par rapport à l'Iwa à maman Jeanne, maman Julienne. Tonton a l'impression par rapport. Non, la vérité c'est que bango bazalaki ba maman oya biso o balenda o ba kokaki ensemble na ba papa na biso a partir ya Kimbangu a kotangisa biso batindaka biso na internat na Kimvula toke kotanga ti biso nyonso tozwa ba diplôme musu tokoma ba ingénieur ba médecin lokwa ba biso boye eza grâce na ba maman oyo bazaki molende mpona classe ya bana na bango. Nous avons joué la mituka na wenza kale banzazi baye ko matsa biso avant to ken internat. Donc c'est vraiment des mamans sérieuses quoi. Donc ba maman to ko benga ba maman. Témoignage ni nos ana yango pour la maman Julienne. Non, c'est une bonne maman qui a bien élevé ses enfants, a élevé bananae a lingaki pe bano ya mususu ya quartier. La preuve c'est qu'on mona eza kaka pona biso bana to qualité nini mais okomona même ba ningane ba maman ndé ba ya kolela ye. Donc c'était une maman bon quoi. Donc maman il y a bon sens. Voilà. À cette question, la réponse est simple, je dirais même simplement simple. Ici où nous sommes, c'est la résidence familiale. Depuis son arrivée ici à Kinshasa, Maman Julienne a habité ici jusqu'au jour de sa mort. Et je vous demande un peu de regarder ce somptueux immeuble à offrir à sa maman. Monsieur Grévim faut-il aller construire ce somptueux immeuble que vous voyez. Au moment où Maman Julienne s'apprêtait à occuper son immeuble, l'immeuble était meublé.
elle s'apprêtait à occuper. Voilà pour permettre à maman Julienne de passer ne fût-ce qu'une nuit dans son immeuble. Il a été jugé opportun d'exposer sa dépouille au salon. Soit retenu ici. C'est clair, nous avons répondu à toutes vos questions. Ne fût-ce qu'une seule nuit dans son immeuble que vous voyez ici. Voilà une précision détail que j'ai voulu donner à votre égard. Merci beaucoup. Biographie ya mama na biso oyo asili kotika biso lelo mama Julienne bozali otomona bino ok namoni bashino bazali makambo ebele oyo etali par exemple kitata to mama Julienne ezali kitsakambenza na yango bajijaki po corps na ye ezali expose na kati ya ndako oyo ya monene tozomona awa pour que alala ta mokolo moko ya mama Julienne to mama Julienne defaki epai na yo yaka omona famille otakoloba tozali na trois témoignage témoignage anniversaire tokolanda ya bana mama parce que mama Julienne tokoyoka esengo na ndenge nini ndenge asilaki kovanda na kati ya eklezia katoliko ya solo nga nayebaki ye depuis 2007 tosali na ye 10 ans banda ngai nayebi ye mama Julienne azalaki toujours mutu oyo azalaki nyumbani to ya mwasi oyo avandi na mama Julienne na quartier to l'église to na sebe to na biso kaka osala témoignage na oyo oyo tokorapele na bandeko baza bajene de fleur bandeko bokomisa kongo na bango epa papa nzembo soki ozali na fleur na yo kende kokomisa kongo kuna poke epermetre ngai na ntango wana jo bokokotemanye to na église to na quartier
Osana ina famille. Ouais, naza artiste ka simple na kata famille na cadre ya moto monene wa kufeli mama Grevi Futila Liebo. Ya omoni biso pe ba artiste to bimisi présence na biso pe toye na représenter B1 show malheureusement ba misu bana na nzela baoya mais ngape naza wana na cadre ya ba mes condoléances to kabula mawa ndenge ya la. Yeba kipe maman. Ouais, maman na yeba kiye naïba maman bien naïba qui ata nazwa ki pena temps ya rosolo na été mais ndenge ya la ko le kapé maman ya Grevi wana ka ndenge zala message de peni ni opesa na liboto babungisi maman na bango. Ouais, message o ngai Tintin ki zengi na bino na kupesa na bato e ba uti okufela mama en tout cas liweza nzela ya biso nyonso oakei toyebi ke azalaki ya motu ya mpona biso mais ezalaki na volonté na biso te mpo soki ezalaki mpona mbongo nde ntongo mosusu pa Grevi alingaka somba liwa ya mama mais loko eza mokano ya nzambe nzambe akokisi kaka mokano na ye. Merci beaucoup. Ouais, merci vraiment maman. Eza la marché, eza la cadre clip. Ouais, les membres donc cadre clip, et là c'est ma clip besoya. La musique est ta pièce. Eza aussi recharger té. Donc elle rentre la souka. Voilà. Parce que la photo est mbabo. Attends, ça va pas tozaka na mawa yango na longo lunette na présenter les sous condoléances na boss na ngai Grevi Matita Futila Liebo na yebi eza pasi loka tozana opesa yo te toyeka na présence message de peni opesa na famille ba perdre. En tout cas famille na osenga bozana na courage na yebi ndenge salaka bonga mo pe na kufela papa tokotika bino te lelo tozali eloba papa wemba matanga esilaka avant pa bapaya mais pas biso bakolonda ko matanga ekotikala. Merci. Tolingi toyeba impression na yo par rapport à liwa ya mama. Mama eza ma mingi omwe balobaki kufela taba tutoboyi te mais mama aboto asa mama asa nzambe no ya se na ntango kufeli mama no to papa nasaka pasi na motema donc eza pasi. Message ya kimia nini okopesa na bafamille oyo baza na choc air message ya kimia okopesa nasengi ka kimia eza na bango parce que liwa eza nzela na biso nyonso il faut kimia eza na kati ya libota parce que Grevi Futila mpasa na kati ya kimia apendre mama. Tonton, une impression par rapport à l'Iwa maman. L'impression Zara, tu veux partager douleur na mawa où il frappé famille le boss Grevi Futila Liebo. Donc à autre perdre maman na maman Julienne, yango moni na kombo ya patron ngai Werason le roi de la forêt. Yango mona a ko représenter parce que Aza libanda ya mboka Aza na tournée na Angola. Yango moni na awa na kombo ya wenge musique pour que tu partager douleur malheur et frapper mécène na biso oyo va soutenir wenge musique à maison mère. Message à kimia ni européen na libota o bazolela ba perdre maman. Message à consolation ba pesaka le coup mais pas nzambe nzambe o pesa bango maman Julienne lelo nzambe abengi maman Julienne alors bazala toujours uni bakabwana te donc bazala toujours bongo bolingo ko bana kati ya libota bakumisanga nzambe.
ndenge tolobaka na ebandeli manso soki mabandi malamu masilaka mpe malamu awa tobandaki bien tosilisi mpe bien kasi tokosilisa te soki toyoki liloba ya famille te awa baemotio ezali makasi na kati ya libota na kati ya biso bana ntango tozali kose concentre totie mpe matoi toyoka liloba ya famille tobengi pesi Ichaka Mbenza batata oyo babongisi mpo na famille osano parangisilaki te mpe kosila te atie lisusu na katikati ya makolo na yo awa na mobali tokotambola te baplace nani azwi nani abomi sanepesa moke mama ekosengela konia koti yango te nakoti yango te oyo nani yango bembe omaname kende malamu tokende kotikala oyo asali yo bongo
C'est bon, Bonjour maman. Oui, Bakombo. Comment on a pas Kiako? Papa Kiako, tonton Ebozana na famille. Ngana dan ndeko ya futila liebo. Oya kufi mama ngana obenga futila noko. Maman kufi na âge ni. Maman kufi na âge à 47 ans. 47 ans. OK, témoignage ni ozana ngo na maman. Te na sepela ki mama da mama ko malamu. Ya pe mabo kilo na nga kufa ki azalaki wana. Alela mabo kilo na nga bien. Tibiso beto matanga na eto sepela matanga le kitoko. Bato ba ke cimetière to zela bango na retour. Simato panzana. Na yebi ke bozana douleur, bozana passe. Message ni ko pesa na bandeko na yo, ou peut-être ba Hollanda partout dans le monde, même sous baso occasion ya awate, message de peine ni ko pesa na ba. Te na pesa message l'équipe bien. To sambela ka nzambe za liweze nzela biso bato nyoso to mitu musate ngongane koka ki akei biso beto tikali to likaka elika na nzambe. Continuer vraiment, tozana bato ba uti partout, toza pe na délégation bato pe ba uti Angola, hein, yango to kusani pe to zape ba point de vue na bango. Bonjour papa. Bonjour. Premièrement, biso to uti Angola. Ce que je veux dire, le papa vient dans les beaux, moi je pèse, n'est mère Koufi, moi je pèse, force Zala. En tout cas, les aliments à tout Kabana, on a battu tout. Qu'est-ce que on supplément notre coração, côte à perdu à main d'elle. Et nous estamos aqui, saímos de Luanda para ver aqui para assistir no óbito dele. Por isso estamos aqui, porque côte em Luanda vivemos juntos. Bebemos, comemos, conversamos com ele, quer dizer, sofrimento. Eu estou aqui com minha irmã, estou com a mulher dele, nós vivemos em Luanda com a Cota Liebo, não é por aqui. Por isso nós viemos aqui para dividir esse sofrimento com ele. Tá vendo? Meus pesos, meu Cota Liebo, Elvis, Oyebi Bijoutier, pas Mobutu, tous à la Zalaka, na landio soutien na matanga. En tout cas, merci Nzamba Zaka Lokum. Nga penza petit sœur ya vieux Liebo. Toi kané na Luanda, na Angola, akufeli mama, mo biso to landa ki ye poto compagnie. Bon,
Et à ma mine pour la liwa, mais et à courage, vient absolument besoin courage. Liwa et à Andela Moutounionso. Il y a un moment où présence à Warantoulandi. Merci. Si, oui, obrigado par vos services primaires. Mais nous sommes ici pour assister au but d'Amaï de Côte Liebo. Nous sommes ici au Congo démocratique. Nous sommes ici, nous pas faire brincadeira, mais en même temps avec muita gente aqui porque morreu grande maman da nossa família que é intimo. Mas passou bem, já foi enterrar. Nós estamos aqui a esperar até que ele vai voltar. Depois nós vamos ir em casa. Mas passou mesmo bem. Muito obrigado para o nosso Cota Liebo por tudo que ele fez, para a mãe dela. Muito obrigado. Merci. Tu comme vraiment na souka, balanja CNews TV, karande tolobaki, tu comme vraiment na souka ya émission na biso, moni famille zaki nombreux baki rokunda, na cimetière entre ciel et terre, baki kunda maman na biso mouei, na cimetière entre ciel et terre, na pesi merci, na équipe technique à CNews TV, na pesi merci, na yemoko, Christelle Rose Mamouliranium de la presse, mon boss quoi, yom to sala, ta Vincent Sawazala, na pesi mbote na ngana patinzo la meso, na équipe technique non soit CNews TV, na vosente Golo Mayala, na pesi bambote, muto sa ba image, pesi merci mingi na cameraman, wa sunga kibiso, depuis un bandeti na suka pegi bisaka, merci na yo, ta pesi batunyo so ba sepela na CNews TV, ta kandenge tolobaka.